Bonjour, bonsoir, ma famille sur DKF Flash TV, ma famille sur Doma Boss la poule comme au côté de l'X, Doma Boss à Bokoto Bilenyango Bandi, on a essayé de bâtir toujours aigle. Le colon lango, Doma Boss à l'éla bino ya forme. Bonjour na boss nanga David Kanyama depuis États-Unis. Bonjour na caméraman nanga dem mobile mbish. Voilà, moindre babi moindre papa mbatobe en local. Donc boss a ben bino toujours boyaka chez de ma boss na abattoir na Petro Congo boya mena mama sangamo ya malili bolia bilo ouais donc biso kuna teza bilo ça la bilo à 4 ngombe en tout cas bozake ya bien chez de ma boss na 4 ya abattoir Petro Congo boya wana vraiment et bien merci de ba fa na o ba benga déjà o ba yaki déjà merci na bino na moni ke oui tant ngana lobaka ba o ba yoka ba yoka déjà beaucoup maké merci de maïka na ba sujet na oya bien oya pesaka toujours na le loko lobela ba ndeko na te en général basi na mibali bato mususu ba rozake akoka loba liboso ba tuté akoka pusa liboso mususu mususu akoki na ko pusa na mais ye moko azoye bateke na moment oyo na obimisa order ni ebele na ebité bande ko basi mibali na kolobelo moko ko kanisa te lelo soki ba yebiso kete oza mapeka solo yozu mapeka ngo ozu ba parfum o soki non nzoto soki eza solo atote parfum de ni solo ani zala kaka on a quoi ça lelo po bande ko basi mibali comme conseil soki dete ba peka no ozo dégager order mo oneti ya bienté ba citron oyo oya ngai wana osomba ba citron na yo soki on se raser après ozo ba citron avant okuta douche avant okuta douche ozo ngona oniki ngona mapeka oniki bien na mapeka oniki bien na mapeka ovandi na ngondambu citron frais kota po bato musu akomaka so azu citron bon dès qu'il y a na douche azu ka citron andoni ka kuna sokoni ba maso pen mai non batiana oniki na citron otiki ngona quelques minutes avant que ta douche et quand ça t'a moins 5 minutes mobwe et kotio tango ekota wana ekoti vraiment na kati ya nzoto après tango okota na kati ya douche osokoli ozwi savon na o sokola na o sokoli oniki nzoto elo mope na ina yebisa bandeko bo salela trop ba savon o ba santé na mona ba fille musu na ba garçon ba ki pa savon sokola te à cause à kara zuka savon musu za ki ya bilamba yo wana zonka pou à côté na douche a ki sokola na ngo boye ba savon o ya bilamba ezala makasi trop ba produit ba salela ngo eza vraiment makasi ke ba savon o biso to sokola nzoto ke ba savon o to sokola nzoto propriété ba te belé ba e bien ngote mutu mususu a cause a ke ko procès dès qu'il y a un procès minu na ye ya ke kaka a ke mama ko tout a procès ka bon poids a ke abima ke musu a cause ka maya ngisi ko bois ke non yo e bino boye ba teke lo lemo na ndem te dégagaka lo lemo mutu ko procès ya foni kana lo lemo na makasi on tando mona ba koko musu ba cause la ke azana brosse na mais azana singa ba singa mo na mona batamsa papa mo boy basinga baza so batango boya benda apenda sa itina lolani muto ko lukate ke o dégager surtout ba fille au moins fille musu penda so l'équilibre so na so la mapeka wana muto ko 14 supporter te moi mbal penda moi so penda fo olia penda fo ambisa mai mo fo ta on pipile bele polian nyosoni ayoko solo lelo to mona ke kolata ezana ngoswele ote na Kishasa ata libanda mboka kolata ezana ngone lote kolata mutu muso akoza ka azata msu na $20 ake pas sombi pe lamba pala tabimbe propre na miswa bato prendre abimbe pe propre na miswa bato mais moi si muso so mona ke azolukana no propriété zate suki salité minu salité ma pekana ezolumba solo azoza so alekata pembe na mutu mutu akokate non après na moi mona zana moi stick na yewana ateka ma parfait abiki etenga na semidi na ke non
moto ezala mwasi ezala mobali faut koyeba ke nzoto faut koyeba ndenge nini ya kosokola yango faut koyeba ndenge nini ya kobrosser faut koyeba façon nini moto non normalement moto jamais akoza olambuki na ntongo osokoli mai te non moto mosusu akoza abimi na ye mpe ka bongo azwi elamba alati ka bongo azobimi mwasi bongo te eza mobali yango lelo bafie ebele bakoma olula bakamarade ya mibali na bango mibali ebele bakoma bapele bakamarade ya basi na bango mpo emso amona mwasi na ye propriété oyo eza te mobali mosusu akoza avandi na bakamarade na ye mosusu akoyebisa mwasi ntango oyo aya latelanga boye esala boye esala boye mais mobali mosusu aye kaka ntango ka mwasi na ye kaka abengi mwasi na ye moko aza na confiance ya mwasi na ye ayebi ke nde nabengi mwasi nanga boye ekoleka te akola te bien déjà na miso bakamarade nanga déjà aza déjà présentable makasi et on a dit propriété ezaka teke na lobeli yango mpona mwana mwasi bie mpo ya mombali non na lobeli biso nyonso na basi na mibali comprendre faut propre wana na nzoto esalaka bien vous abonnez toujours na DK Inflash TV boza décidé bolandaka bilengi ya doma bosi la polga mokuse de lix boza bilengi nanga on apesaka merci na bafan nanga nyonso merci na cameraman na ngai na bika toujours chez doma boss na batwa masanga malili kuna ezali en tout cas boza décidé bisous bye